Na puna papa de. Wala ni. Papa linga. Funi wala nga. Ngande funi. Te ya funi na uko. Funi. Ezali funi te ezali fani. Fani ndi koloba oza drôle. Na lingala osekisaka. Kofe elongi mabe tanga boga les yeux d'une bizi talanga kofoko tanga la miso naleki na bogar te elongi no elongi ka trater esala accident Johnson Jennifer Lopez bacha ndeni baba na makoto hamini kiche amaneke miche bebe mingi sozo finanga sasikana ngai allo chama nikia pari allo zolanga connexion na kufi nini allo Ok, Yaya, nous te savons, t'as le boko. Yaya, Sidoni. Pastor Marcelo Tunas. Wombolo. Hey, makambo minene, Grace Luzolo. Na ex-copine na ye Chacha d'or. Mama. Makambo eza minene. La fois passée, bomonaki nelaki bino video moko awa Grace Luzolo na mwasi ni Chacha d'or bakabwani. Nani Moura ayaki na ba raison alobi mais boyeba video wana ekatanaka. Moura loba sous tes raisons nini o ekaboli Grace Luzolo na Chacha d'or po azwaka appel ya Kanishu a prometaka ye kia kopesa ye 500 euros. Lokola se a prometaki ye bonga sani akunditi abomi moto atika na se pour 500 euros plus matière. A préféré 500 euros atiki matière. Botunanga nini? Ata obombi mutu mususu akukane obomba ta mona onka bomba mabe il faut matière et bima. Siko na ba live na 2 live. 2 live wana baza ko expliquer moko eza ko expliquer makambo Chacha d'or abandé ko sala Grace Luzolo. Deuxième live ezali mutu moko abima na Chacha d'or ake ko luka chroniqueur moko soki chroniqueuse abandi ko lobele makabino pe mibalo bima dana mwasi bosibo kabwana so ba sero bima na azala raso ndenge nini oko bomba secrète yango bino penda ba ex bat mususu nazo encourager bango ba wanga na rabino. Wanga na kabino vraiment pour Bino. Vous n'êtes pas gentil du tout. Vous n'êtes pas gentil du tout. Bino. Donc, aïe, abimisi makambo somo pour na Chacha d'or. Bref, na kati ya video oyo bozozwa inédit ya séparation ya Grace Luzolo na Chacha d'or. Makambo oyo Moura lobaka te boyo kango na video oyo nzoto malili kosambela kaka ya nzambe bandeko na biso mibali bakoyaka na basi ya boye te parce que balobaka ke passé ya moto ekontaka te mais na bato mosusu bazovivre conséquence ya bapassé ya baninga. Bazovivre na ba conséquences ya ba passé ya baninga et au sala pasi et au déranger nzamba sunga boyoka ndenga na oka nzoto na malili bino pe boyoka nzoto malili boyoka penda bozala déranger boyoka mo mabe vraiment bozala vraiment déranger. Alors Bon s'abonner dans les histoires du moment officiel, bon cliquer cloche et notification, bon aimer vidéo, bon commenter, bon partager vidéo au maximum. Et ça problème Grace Luzolo andiba ki ne ko vivre na ba condition wana po alinga ki moi si tu zaki comprendre balobaki c'est mawable. Bon la vidéo ngape na wala na bino ngakut na bane ko douter alobi na onjeka o zana bengai a bengai na téléphone liboso nanga boni bongo mutu wana na pesa ki ondeni eleka ki nango bien pesa ki mo a partir et tout kuna nde na yeba ke grâce azalaka deux fois et qui pa nanga te muta na vie na ye
soki moninga aponi kosala kindumba botike na kindumba soki moninga aponi azala deux fois eza choix na ye ba scénario to bobimisela nga combien de basi oh grâce à ça ba vidéo na bango lokwa bolingo bana posa babimisela bino ba deux fois tout na kati ya TikTok bana posa to bimisela bino ba deux fois tout na kati ya TikTok deux fois dans sa yaka na ba signe mwana wana bale ko tambola na shasha wana mususu wana oya deux fois wana azana Congo wana awuti oloba na bino wangu ya vérité mwana wana mobali wana tambola na chacha abana ko tambola na chacha oya koma Alex soki Alex wana soki Alain oui makambo lobi ese solo bo finga ete makambo tu abete libino kuna Alain wana alobi makambo solo grâce à la deux fois donc bino muto botiaka ba idée kuna grâce à ko balanga grâce à ko mema akobala yo mais aza deux fois lifuni wana babana ko betango kala depuis na Brazzaville abzwaka akenda Brazzaville makasi depuis kala ko leka kutu baninga kuna nde grâce au beta liso na Brazzaville ke mama nanga akufa na oluka vie grâce oyo mama nanga akufa na oluka vie nga fona bonga na vie nga fona bonga na vie au bete la fioto a Brazzaville wana ke mama nanga akufa fona bonga fona teka makasi parce belé kuna mitu koma na yeba na je yeba betsa makasi tona bona posa biso to bimisa bango tu awa bozana posa to ya awa to ya ko tale bino ba vina bango misu komo na yeba na je kuna yepe madefa ko sakana te yekutu ba pesa priorité ba voyage yekuta compte ça demande visa à France na moninga mwasi be ba pesa ye moninga oya tambola na yeba pimela ye moninga to tanda awa ye je wana na oloba na bino je wana komo na yeba na je akotsa demande ya visa na moninga oya tambola kana ye ba kotsa demande ba bongisi dossier tout ba zwa deux fois ba pesa ye musu ba pesa ye te boyebi te ke ekoma kofuta na Congo ekoma kofuta na Congo ekoma nango normal mobali tu o bomona kanga na kopesa bino indice moko boy o onjeka lobaki te tango bomona ka ba publication bino moko bo timbaka mobali tu o bomona na chacha ba osala ba love ba pesa na ba bise yeba na mutu na yo ki ba beta na ka ba partout po chacha soko akobi attaché na yo a okotso na bandila na ye bomona ki yango tango chacha yaka ki na poto awa alingaka kotsa onji soko ko moninga chacha ko kotso na bandila wana mutu tu atambo alobana na chacha o batambola ka bafandi ba voyager tia mutu na yo ki azana kacha mondo wana chacha penza afongo maka abomba te soko komi pire na ya akolang fe kop ya bomba te yango bomona ki chacha tanga komaki awa alobi na onji nga na fala kabo eleka boy epa nanga na bimana mibali na bimana basi na fala pe ba partout nanga na zambongo nanga chacha viva kapo nango soko moni chacha na mobali bako rode titulaire azati ngambo tongolo bana binwango o azana mobali ya Camerounais luvunu ngambo tongolo bana binwango ana connaissance ya Camerounais o baroda o mobali ya Camerounais na lobi na bino luvunu biba yo omoni makambo chacha na linga ko beta ngote po bana o na linga lifu ko fula bangote po biso mutoto pesa bango makambo biso muto sala ke ba yeba na kacha communauté biso muto sala ke ba zala à la page na kacha communauté alors to kanga bango to loba to fula bango di fute ata ba tia ba vidéo na bango bongo to lobela bango te po ba ben poli biso muto to pesa bino actualité neno loba bo okota ba page chacha yango na loba na linga lisuko lobela bino te Combien de fois bata poto minoko ngana loba na ko fula ka lisu binote mais comme na moni ba congolais bo
bunga boye ba vérité te na lobi notre TikTok to ma famille tika onje ka ko lo ba vérité yango na bimeli bino le no yo lo ba na bino vérité. Y a rien en face. Y a pas l'homme dedans. Merci beaucoup Grâce. Y a pas l'homme dedans. Y a les Misapi dedans, y a Bangala dedans. Y a pas l'homme confirmé dedans. Il y a les Misapi dedans, il y a Bangala dedans. Et il y a l'eau dedans. Maïpé dans la kati. Maïpé dans la kati. Et ça mawa pour la grâce oyo. Et ça mawa. Vi oh grâce à ce salawana. Maman, papa. Je pense que place maman na yo aza la katango yo zo précipité vi makasi. Oza mobali kitoko. Okozo moi c'est moko bona poto à faire voyager yo. Moi c'est moko bona poto aya ko balu ata na Congo ya na bino ou bien ya na poto ozuno moi yo obandi ko sa vi na yo. Bo bimiselanga moi na grâce a. Bibembela bino fa na batu. Bimo kasi batu ye baba vi na bino. Bo bimiselanga moi na grâce. A jeune, il est son santé. Il faut tchaveni, te poane. A tia ka zemi te poane. Bolo bananga grâce à tia ka zemi te pona nini. Botimba ko la famille. Oyo zo senga lisu Angelica ya. Oyo zo senga lisu Angelica ya ko lo banabino. Bolo bana grâce Angelica lobi tia zemi, a tia te. Comme a banda masolo ango kala. Etele ma lisute. Ndenge chacha beta lisolo et pas ya mutu. Que etele ma lisute. Parce que yana ba fioto mususu, soko kenaye, boke makambu wana omuna mwa bor na etanga omuna mwa lisoko chacha wana, mwa bor etelemi. Alors ne ba kina na chacha. Yo grâce, oyebite que chacha bomba makambu te. Chacha parle beaucoup. Tellement que nini pour ça chercher le bébé parce que azoa kaba marché wana e belé alors ana besoin batba accompagner kaye batba zala na ye donc ce qu'on comme oninga chercher le bano ngani na jiwa bo masolo eza boy oyo pose à l'intéresser beaucoup zoa ko boke bino mi balé parce que ana ba jour bat wana ba benga ka chercher na muta okena yete chercher na muta okena yete yango bomoni chercher fongwa makabongo soko amoni ka beaucoup baninga a ofonglo ya to banokena biso ngana zaka ba cop na ba benga kanga baza ye belé na oloba na bino ba parabole na opesa bino ba indice na lobi na bino ce qui oya zana ida ko comprendre a comprendre que misusu baza na kati le bino comme vous comprenez na lobi na bino ce que moni na pesi bino détail ce que moni cherche kangamio cherche kangami na jeu de moko boyi yeba na mutu na yo donc jeu de tout a kangama na cherche na pesi bino ben indice quelqu'un de Dieu réfléchit jeu de tout a kangama na cherche ba beta kama solo wana jeune toi quand on cherche azana kin azana Congo Brazzaville azana wapi ba beta kama solo wana je mets quiconque en défi oh on jeka la diva oh on jeka la diva boni mo fa nana batu awa parce que balobela sima kam na binote cherche nde bo monier cherche nde bo mona ye boye ana kanda ko ye ataba memiena parce que pharmacien ngo e bonga moi mutu esala ba Rose Croix wana ba pharmacien e bonga uzala moi mutu pas trop bête comme il n'a rien dans la tête ye ba rotie na kati kunate ye se ba memiena pharmacien le même jour ba do daye pharmacien e bonga kana uzala na moi tête uzala na moi mutu na kati. Parce qu'il y en a des livres au Tangakuna. Il y a des séances à faire. Il y a des séances à faire. Donc, et là on a le banabino oyo. Yango bomoni chacha. Ana posa mbongo na vina ye. Soka zaki fi moko bo ana mutu normal. Kandenga yaka na poto. Alinga bano sala ataba commerce na ye ya yemoko ayaka na poto ateke a déjà na kombo
naza logé quelque part aoteka biloko na ye après azongi kini mais vi na ye akontaka na kindumba nga mpe bapartout oyo bokendaka wana kuna mpe yana mibali balobaka pas question ya kose protéger pas question ya kose protéger bakendaka bongo oyo basalaki na bagaz mawete wana basalaki na poto awa ezaki pas de préservatif bokotuna ongi ntango amonaki gaz mawete wana na kati amonaki gaz mawete na kati ya piscine baki ndeni ntango baobeta sans préservatif babetaka yango bongo. Angie avait dit la vérité. Elle voulait associer Angie dans ça. Angie abimana mobile na yeka moko. Yo lingo ya kozwa yo kote na kata masolo wana. News Unit, je te salue bébé. News Unit bébé. Angie, elle avait dit la vérité. Angie a lobinga na fala ba partout, stenga na mobile na nga tiaka nga misapi. Naza nga lele. Naza 43 T. Cherche avec 43. 43 ça veut dire quoi? Abimarana mibali, abimarana basi. Parce que grâce borne était le makalisu yango moya la cherche zate. Ce qui est qui bongo ndenge grâce à la capé deux fois balinga pe ba beta na bango magoda na grâce. C'est parce que grâce à mbok bakendaka kuna ya grâce ezala ka ko lemba parce que grâce à bana masolo wana kala. Tant bo na grâce azosala ba gang na petito comment fille nani beba benga ke nani baby comment ya fille ngo nani bochi langa kombo de comment na yekuna comment na baby voilà. Tango grâce à ça la film na yena baby kuna azalaka déjà deux fois wana tout ba scénario ba ko sa communauté kuna azalaka déjà deux fois soki bo tiki communauté o tranquille na ba connerie na bino boya ko sa batu na ba biz na bino abuzoba ngana ko bano bimila bino tout le jour nga ki pa vi na bino te. Ngata on a mona rabino na feka na taba zoba oyo. Soki bo bima kete boya ko kosa bataba biz ba fleur abu zoba na ko tanda ba vina bino te. Boza ebele kuna na Congo na yeba vina bino na lobakate. Bonsoir Ariel. Boza ebele kuna na Congo. Boza ebele kuna na Congo. Toloba to beta bino kara. Toloba ki to fula ka bino disute. Toloba ki toko mona place boko ta ba page awa. Leo na yo lobela bino boko ta ba page. Bo nana batute. Nous avons des enfants qui nous regardent ici. Wana bana batala ka biso awa. Bana ba 16 ans, bana ba 15 ans ba koba kolanda biso awa na TikTok. Soki boyebi na mituna bino ke boza en couple te botiko ya ko kosa communauté. Grâce au monde nego kote na potopoto mututu asasosia kana na shasha asambwaka awa. Mututu asasosia kana shasha asambwaka. Au monde nego vérité na yo bimi. Ozaki na yo ko bombana po masolo o banda ngo kala. Ngana o lobana bino histoire vraie. Si je monte Dieu me punit. Si je monte Dieu me punit. Na jura kana nzambe te. Grâce à Kenda Brazzaville. Akutana na fioto kuna. A beta liso na camarade nga fioto. Camarade nga na milito ava toujours na Brazzaville. A loba na ye ke ye. A bet sakana ye. Soko na mutu. Mwa client mbongo pesanga. Pa pesa ye pe client wana. Pa pesa ye pe kopo wana. Na ba grâce ango pe pa. Grâce soka ligyo yo boya. Nga deja linga mibala mikuse te. Ah! Yo linga ka milai. Mikuse net grâce bongo na ozwa te. Dosega wana yo zofinga bakali. Ah? Ofinga prince bakali. Na pingi bakali. Leka yaya. Bakali aza mkuse. Ah, po yo lobi olinga bata mikuse te. Ebonga na atana olinga mibala mikuse na olinga nde bakali.
Ou bien olinga grâce. Bon, tu sais qu'elle est na mibala mikuse na olinga ne bakali na grâce. Ah, grâce. Donc baza mibali te. Mibala mikuse. Bongo ken piana, olinga ken soka yo olinga e. Kibokolo news sasa. Kibokolo news asante. Kibokolo bera kibokolo. Kibokolo news yaka matière ya yao. Matière kibokolo news. Kibokolo sawa. Bébé. Bébé na live et pas papa Lianza. Grâce busy. Tolo bela chacha manzaka milai libolo asobola te ezala. Nga? Okay. Kibokolo bona makambo Kibokolo nzambe abola nalobi grâce wana. Tala na sote Bible nana soka lingi yo koboya soki ken pia na lingi yo koboya épargne ken na makambo ko yo linga ni guerre nanga na ken tala ngala pona ka bato ya osala guerre ken te na nzela la boyi obanga la ken te ken te tira ken la fanda na lo grâce yo ozo kota ken na makambo na pwani ozo banga parce que boyela yo mwana yo grâce na papa na ete Poke na kapaba loba ke aza kapaba loba na live ke alalanga donc aya potanga nzambe tala zika ke na lobi chacha wana chacha do kibokolo yo wana kibokolo news meilleure page ya kibokolo news na lobi chacha d'or wana soki chacha d'or botala manzaka na ye eza milai tala yanga eza mukuse na tuni yo question chacha d'or wana asokola pe libolo ka bien libolo ne pe kaka neti yanga ya propre sikoyo omoni grâce wana vezela omoni grâce wana azoluka neka be échappatoire nde na yoki epa ya mwana wana mura ote bakangela ba message azabula azoteka lisoko azoteka te omoni toloba fe omoni grâce wana po litango likangu na nga na kangaki message ya chacha d'or na téléphone na likangu na nga tango tozaki na restaurant likangu na nga wana confirma ki ngai ke chacha d'or wana libolo na yes aye kosokola libolo te grâce wana aluka na raison te grâce à la vérité que mwana wana chacha libolo na eza salite grâce à la vérité grâce wana aluka makambo te o matin midi soir o mona soka lobika libolo na ya salite na biso no surtout to comprendre to mona na manzaka na manzaka na ye ya balobi manzaka na ye toko comprendre que toko pesa grâce wana raison toko loba grâce tika chacha ngope tika po tozo mona na manzaka na ye na tuno question na manzaka wana ya chacha wana mwana wana yo lobi ke chacha bonga yo kumisi chacha na tuno kasi libolo aotambula mutuka eleki ya yo azotambula la mutuka nini na tuni yo oboyi kopesa nga réponse na question omoni chacha wana aza eloko te banda lelo ti lobi aza kana libolo kaka ya salite azaka omoni libolo ne wana oya manzaka milai ya sokola te déjà mwana mwasi déjà linzaka ya mulai eza ba infection na grâce yoka na obendo matoi chacha wana pesi grâce malade grâce loba vérité que chacha transmettre yo ba microbe apesi yo ba malade ba infection libolo soko sokola libolo ya tika na loba ko libolo soko sokola libolo te epesaka ba infection grâce wana loba vérité libolo na eza salite apesi yo ba infection loba vérité oza mwana mobali ozokima batu ozokima biso toyebi deja chacha wana aza bula
100% polémique, merci beaucoup. 100% polémique. 100% polémique, merci beaucoup. Bienvenue dans live. Na lobby, biso to yebi, omoni bineti nga, na yo, na kibokolo news, na 100% polémique, ba page tout baza awa, to yebi ke chacha bula. Biso makamba ki bula wana. To salo pasi, po yo salisa nzoto, tro sala ba siriji chacha salisa nzoto te, asali chacha salisa lisoko. Lis na yebi si yo, chacha za na live. Chacha, batia yo ba injection na lisoko, ba sala yo 750 cc. Tano lo ba boye, chacha yebi makamno lo ba sala ye ba injection na masoko. Masoko wana chacha zaka normal te naturel te. Eza ba injection ba tiela ye 750 cc. Ba injection. Lisoko ni na original. Chacha na ngai to kata ka ba nzoto. To sala ka ba chirurgie, Chirurgie, non? Chirurgie. Hein? Chirurgie, on a lobby. Chirurgie? To ça la ba chirurgie? Ni les gens naturels, na ba chirurgie. Biso na kote to ana ba chirurgie. Mutaza normal azate asali sa chirurgie, injection, atia na masoko ezapeka chirurgie. Biso to yebi ke chacha wana za bula. Au monde na yom to tu na ba question na 100% polémique na kibokolo news to yebi aza deux fois to yebi kaza lesbienne to yebi déjà za bula to yebi ki ateka kantoto ye awloba na preuve ya on loba preuve na kanga e atindela likangu na nga message nga na otika yeste nga na fandi na restaurant chacha atindi message nga na ye ko senga ba kolela ba pasi na nga likangu na nga uti kishasa na fanda na restaurant na likangu na nga na restaurant na fanda na likangu na nga kibokolo news ba page boza a obokata place oyo ba page kibokolo news 100% polémique nga na fanda na mobali na nga na likangu na nga auta kishasa afanda na kishasa na poto to fanda na restaurant na ye kolela ba pasi na nga na benda mwa 3000 € na nga mbala moko chacha d'or wana tindela likangu na nga message nana likangu na restaurant na tuni likangu nini obebisi imer likangu na nga lobi mwana wana TikTok akomeli ngai na bi mwana o wapi o ya mwindu wana nani mwindu o chacha wana chacha ngabi chacha nani o chacha d'or soki chacha d'or makamutu na obeta ke chacha wana aye tala chacha ebo sokola libolo te donc biza ki bombanda elo salo pasi ki bombanda ko wela mobali na le bien tala omoni motuloko a grâce wana grâce yo loba vérité soko lobi ke chacha za bula nga na osalo live na yo fingo po biso to na poso yeba te kaza to yebi déjà za bula biso to yebi ke aza ndumba to yebi ke asala partout yo yebi te ke chacha sala partout yo na tunyo papa Lianz yo yebi te ke chacha sala partout ngai non na mona ete na yo kata live ngana sola na yo solo ba nano mona te ngana sola na yo na mona te na yo na ba mona te yo mona te asala yo ngana tanga ba kombo ba na live yo mona te asala partout yo na ba ke o mona te yo za na réseaux sociaux te na yo fingo papa Lianz ngana lo ba makam yo zo contretinga pona nini but ba tala ngana ko na donga na obima mutali boma na live olinga bimisanga mutali boma na live no kasi loba so olinga bimisanga kasi lokolo kisengi lokola mutali boma na live na yo olinga bimisanga mutali boma siko ngana mona na tuni yo kasi na tuni yo olinga bimisanga kasi lokola na okosle makambo na live na yo olinga bimisanga yi donga na mutalo kuta ngai na okosle makambo menga na mona te ngai nde na mona te na misu na nga yo olinga na tanga komba bato awa yo mona partout à sala te partout asala ngo wapi na poto to na Afrique asala partout na poto partout na France to na Belgique non menga na yebite Chacha d'or et Grace Luzolo ne sont plus ensemble à cause de Rebochulo. Vous vous souvenez de la vidéo que moi j'avais faite? J'ai dit Rebochulo sort avec Grace Luzolo parce que la façon dont Rebochulo était en train de serrer Grace Luzolo, on dirait, au fait moi-même je me posais des questions. On ne peut pas serrer l'homme d'autrui comme ça. Mais quand Chacha d'or a vu cette vidéo, Chacha d'or était tellement en colère, du coup elle a décidé de se séparer avec
avec Grace Luzolo. Donc pendant que je suis en train de vous parler, les deux ne sont plus ensemble. Moi je suis content parce que ici sur les réseaux sociaux, les deux pensaient que c'était eux les plus amoureux du monde. À chaque fois, les deux faisaient des vidéos. Regardez. Des bisous, des bisous, des bisous. Franchement, moi, je suis content de les voir séparés parce que moi, j'aime pas voir les gens en couple sur les réseaux sociaux. Vu que moi, ma femme n'est pas à côté de moi, donc les gens, je ne peux pas accepter voir les gens en couple sur les réseaux sociaux. Hein? En fait, je suis content, je suis vraiment content d'apprendre cette nouvelle. Oh, merci. Là, ça reste maintenant Golbin et son champion là. En fait, mon rêve est que les deux là se séparent. Non, vraiment merci, 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 vraiment merci, vraiment. Moi, j'ai dit quoi? J'avais dit à Chacha ici, Chacha, fais attention avec Rebo Chulo. Rebo vient de perdre Inosbi. Donc, elle est à la recherche d'un homme. Voilà, les amis, c'était Dédé au star de King of Shabba Gada Bada Be. Si vous êtes aussi content comme moi de la séparation de Chacha d'Or et Grace Luzolo, abonnez-vous, likez, partagez le live, enregistrez pour plus de vidéos. Pour toutes vos collaborations, n'oubliez pas de me contacter. Promotion, partenariat, pub, je vais bien faire les choses. Moi, c'était Dédé au star de King of Shabba Gada Bada Be. Je vous aime beaucoup. Peace. Magobi, nabi boy, na lobi boy, Chacha bakaboni na Grace, ya solo. Toza posa toyeba. Kisongi suka suka. Yep bisote. Na lela fo ma belle. Ibse bisote toza mposa toyeba Chacha Kabwani pesa e conseil ko oboyo loba bébé wana petit na yo pesa e conseil to se omoni mwana mwasi wa Mata komoni Angélie na famille na bango bapesa ye kombo Kintwani aza mama na ndoki nenga zana na age na suba deja na mbeto mobala malunga sana yete na yebi sango ne moni na vandi nie yo Angélie kokotika makambo osana ngote hein yo mutova omoni ye ya vandi la ba photo ba couple omoni ke non normalement sana mobilité na kata profil wana kenda ko sa photo nani ya papa Montamba na age na onengo zawana Antuni na age na onengo sana vino ezaka ya contrôler ba via batu hein vi na yo zano lale la ka ans olale la Grace na Chacha d'Or vi nenga zana vi na ye moko nanu ayebi te lobi soko lia nini men avant na wana te mega nenga zana zo souhaiter parce que ayebi bien que ans a tourna ka place ans a Grace ke na ko tourna ba tournage na ye nenga zawana déjà zo lot ala donc ozano la otala ka nini ya nani ya Grace photo à Grace zo bulaka. Toi, en fait, je sais pas, hein. Comment vous êtes? La séparation des autres, ça vous fait plaisir? Pourquoi vous êtes là pour détruire les gens? Antoine, mobile, à ça, tu en as qui n'a comme mami ka photo, puis ya papa, bah, tu n'as qu'à toi, ya nini. Mobile a sundolo na bana mi satuana, mwana moko tata, mo, vina yo moko, ozo luka no sollicité, mais yoko lale la Chacha d'Or. Yo ninga so suana pena ninga ozo tu no ninga diffamation bakabwani so bakabona kaza wa kozwa yo bela tendresse au Chacha d'Or azana na manzaka boire ka milai wana lokwa Elizabeth ozana te okena ko salisa ngwana na fuanda so zana ngoningo zawana yo zana ta ko salisa ko kozwa Grace so kizwa kabonyo muteba no sala na nini tellement yo zana posa omoni ba o basaba shaka bato balala na kati ba réseaux sociaux bazela ba couple ka bona ka o ndoki oyo bisu batile la tika te na kati vine mo malade la ba via bato kwa swelo mususu olimisa ba ndeko na pardon c'est pas moi c'est la haine qui parle tout près de moi pardon Winnie azandoki comment
Simone Manzuzi na yebi yeto vanda na place moko bandeko na bondi melanga e pana ba kutu batuta bandeko kufa mule so bete na kati cercle mutazo seka na yebi bakufela yana ba moko mone chéri Na puna papate. Wala ni. Papa linga. Funi walanga. Ngande funi. Te ya funi na. Funi. Ezali funi te ezali fani. Fani ngi koloba oza drôle. Na lingala osekisaka. Kofi oza elongi mabe tanga eboga les yeux d'une bizi. Talanga kofokotanga la miso naleki yo na bogar te elongi no elongi okatrate resala accident Johnson Jennifer Lopez batia ndeni baba na makoto hamene mekiche amaneke miche bebe mingi sozofinga nga sasika na ngai Allô chamaniki ya Paris Allô ozolanga connexion na kufi nini allô Ok, Yaya, ndute sa tala loboko. Yaya, Pastor Marcelo Tunas